ezalaka esengo kokutana na bino na cadre ya kopesa la information ya kitoko parce que Mbonda Ekolo ezali seul magazine oyo epesa bino ba information ya solo à temps réel. Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, Mbote ba diaspora na confiance et fidélité oyo bopesaka biso. La sommaire ya édition mokolelo tokosolola masolo ya mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe ndenge nini assistante muke bakampani na ye mpona ba incident oyo esalami na Mwanda pe tokobeta masolo ya mwana mboka Félix Tshisekedi oyo bayambaki kitoko na ville ya Mbuji-Mayi boye bapeli susu ke lancement officiel ya campagne ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo esalami kitoko na commune ya Njili elongo na mwana mboka Papi Mbumba Ngalema ozali bourgmestre pe numéro 1 commune ya Njili. Tikato formula édition mokolelo élément autour de la sommaire que mon amboka Félix Tshisekedi Tshilombo Tshisekedi a quitté Kitoko avec un partenaire idéologique dans la ville ya Mbuji-Mayi bamba kendenge litonda élément avec mon amboka écrit dans ma tête. Le Congo boyebake les tickets gagnants Union Sacrée le numéro 21. Mon mboka Félix Tshisekedi a quitté avec impact et idéologie. Nangonga ya 15h na ville ya Mbuji-Mayi na aéroport ya Bipemba. Boyebake mingi na Kasai Oriental. Nyonso ezalaki na cadre ya ba campagne électorale na ye. Ayambamaki kitoko na ba autorité ya Union Sacrée oyo bazaki wana na aéroport na ebele population oyo ba ekoyamba ye et surtout ke kuna ezali vraiment mabele ya bakoko na ye. Et bongo la terre cathédrale Bozola, la commune ya Kanchi boyebake ezalaki plein pour population. Bandimaki vraiment koyamba mwana mboka Félix Tshisekedi le numéro 21 ya course présidentielle ya ba élection le 20 décembre 2023 ya koyeba ezake Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asepelaki makasi komona ndenge bayambaki ye kutu alobeli mingi masolo ya dollar ya denrée alimentaire pena ya banzela. L'amour de la patrie coule dans son ADN. Boyebake Félix Tshisekedi Tshilombo azakaka na souci ya kosilisa insécurité na ba anti-valeur azako senga pe na ba jeune ba sarole ebele la kati ya armée po et permettre que masolo etambwisa makitoko. Boyebake alobeli pe lisusu masolo agriculture pe ya gratuité ya enseignement na maternité abosali pete kobeta masolo ya développement local ya 145 territoires. Biso pe Mbonda Ekolo en tout cas tokosenga ba promesse oyo mingi ezalaka concrétiser ezalate na cadre ba campagne kaka po bo tromper vigilance ya ba congolais en tout cas tout oyo tokolandela nyonso etambwisa makitoko yango. Betisika Kambonda. Esali pasi koyebake ministre ya sport mwana mboka Kabulo apekisi la muka efalu basala ba activité la bango kona na stade Martyr ba koyeba ezake bande kola ba kumbi na terrain 7 terrain za mkoa le 16 tonda élément avec impact na idéologie. Mwana Congo bondi melangai ke malgré interdiction oyo ya ministre des sports et loisirs oyo après ce qui n'a failli lupo na meeting na ye na stade Martyr de la Pentecôte boyebake la muka Fayulu bazaka ka décidé ya kosala meeting wana le 17 décembre na stade Martyr avec impact na idéologie. Pour la bango et sa décision politique ya ko empêcher le candidat numéro 21 ya présidentiel ya le 20 décembre pour clôturer campagne na ye na ba condition malamu. Babaki si Mbondake pouvoir en place bazako luka ko limiter liberté d'expression peni ya ba vote. Bakamwe pourquoi bakopekisa bango basala meeting na stade Martyr bayebi ke Jeux africains et kozala en 2027 et non le 17 décembre 2023 et bimi kaka lokola depuis de mesures parce que bazako kamake Félix Tshisekedi asalaka ye meeting na stade Martyr elongo na Union Sacrée pe problème ko ezalaka te yango bondi melangai ke bazaka déterminer le 17 décembre na stade Martyr pe ba mettre en garde Claude François Kabulo azali ministre ya sport et loisirs pe ba rappeler que ayebake stade Martyr motu atongaka yango ezalaka bongo le fait maréchal Mobutu Sese Ko. La suite de rappel boyebake raison ministre des sports et loisirs ezake et concernant la visite moko ya inspection ya Union africaine na cadre ya candidature République démocratique du Congo pour les Jeux africains oyo esegel ezala en 2027 yango biso betisika Kambonda ndenge tobisa bien ba sommaire que mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe assistant de muke ba campagne na suite ya ba incident oyo esalemaki na monde esali kitoko te vraiment esengeli kotika ba opposant basa ba activité ba kitoko po ezali campagne électorale. Mwana Congo boyebake le candidat numéro 3 ya course présidentielle le 20 décembre 2023 mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe azako annoncer que a suspendre ba campagne électorale na ye pour na ville ya Kananga pe ya Chikapa.
bondimela ngai ke nyonso esalami suite ya baviolence oyo esalemaki na mwanda na province ya Congo centrale juste na meeting na ye boyeba ke bablesse bazalaki mingi mpona Moïse Katumbi Chapwe numéro 3 aza kokalifie incident ya mwanda ke eza mabe makasi kutu aza kodenonse ke eza bongo batu oyo bazalaki na basymbole ya baparti ya majorité abetisi mbonda ke il faut bazala identifier pe sanctionner abakisi ke eza nde baadversaire baza kobanga lokola bakoperdre pouvoir bondi melangai ke le numéro 3 ya présidentielle ya le 20 décembre 2023 mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe asengelaki azala mercredi na kananga en même temps na numéro 20 tike gagner union sacrée Félix Tshisekedi Tshilombo nyonso wana kaka na cadre ya campagne électorale na nyonso bondi melangai ke Moïse Katumbi Chapwe aboyi ko exposer population na liboma ya ba ennemi ya liberté pe alingi te makile ya ba congolais etanga yango biso mboda ekolo en tout cas tokosenga il faut respect ezalaka pe et pas opposant ba mener ba campagne électorale bon kitoko de manière que démocratie ezala vraiment équitable ya boye esali kitoko te yango tobetisi kaka mbonda Félix Tshilombo Tshisekedi ozali président de la République démocratique du Congo azokolinga ke ba gouverneur bakoma kozala nommé à partir ya président de la République de manière que basalaka vision oyo mokonzi mboka azokosenga ndeko ya Congo boyeba ke na ba émission oyo eza organisé na conseil supérieur ya audiovisuel pe ya communication c'est ça que na mukuse bondi melangai ke les candidats numéro 20 ya ba présidentielle ya le 20 décembre 2023 mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi a déclaré que azana bosengi ya ko modifier ba article misusu ya constitution pour na bolamu ya République démocratique du Congo ezate pour na masolo ya mandat pokuna article wana ezalaka déjà verrouillé mais ezande article ya ba élection ya ba gouverneur pour le chef de l'état Félix Tshisekedi masolo ya ba président de la République eza déjà ya ba élection donc ekozala balamu président de la République abanda ko désigner ba gouverneur oyo bakobanda ko accompagner ye na vision oyo azalango po masolo etambisa makitoko en plus yango nde eko résoudre ba problème lokola la tribalisme na nyonso bondi melangai ke Félix Tshisekedi Tshilombo alobi ke ekosala ke président de la République a ça la choix ya gouverneur oyo akozala originaire te la province oyo aza ko diriger la cadre ya ba rappel bondi melangai ke na deuxième république na tango ya mwana mboka le fait président Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga azalaka ko nommé ba gouverneur ya ba province pe bazalaka te ba originaire ya ba province oyo bazalaka ko diriger bondi melangai ke masolo wana ezalaka ko favoriser mingi cohésion na unité nationale biso pe bonda ekolo en tout cas tokotika nyonso esalema ensemble na ba député national de manière que nyonso eleka kitoko yango tobetisi kaka mbonda bolanda tiamo ba sommet boyeba ke mwana mboka Papi Mbumba Ngalema ozali le numéro 1 commune en Njili le bourgmestre le plus compétent a autant qu'on lancer officiellement campagne à Félix Tshisekedi Tshilombo ozali ticket gagner union sacrée la commune en Njili et avec impact dans l'idéologie tout ça élément où la dissolvanza avec impact na idéologie ndeko ya Congo bokokama bokomona ebele ya batu oyo mingi bakoluka kotuna ezali nini bondi melangai boyeba ke ezalaki bongo lancement officiel ya campagne ya ticket gagnant union sacrée numéro 20 mwana mboka Félix Tshisekedi na commune ya Njili boyeba ke les premiers citoyens Njili mwana mboka Papi Ngalema bondi melangai ke les premiers bourgmestres oyo bana Njili baye kolinga na impact na idéologie na motema moko asangisaki population ya Njili mobimba bautaki na 4 coins Njili kaka po na ko répondre na appel oyo avec vision ya ko soutenir mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi de manière que a gagné ba élection avec impact na idéologie boyeba ke sala etondaki bato plein na kasi tina likolo ebongo soko bibili banda okokamwa batu bayaki ebele kolakisa ke balinga bourgmestre bango Njili mwana mboka Papi Ngalema na motema moko bondi melangai ke population oyo baye toujours ko soutenir mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo oyo azali candidat na ba présidentielle le 20 décembre 2023 pe numéro 20 ticket gagnant ya union sacrée tellement que événement yango ezalaki opesi mbwambwa aboyipo population Njili en tout cas balakisi bolingo na bango ke balingaka bourgmestre ba makasi pe bandimaka toujours vision ya mwana mboka
Félix Tshisekedi Tshilombo boyebake activité eleki kitoko ambiance ya ndenge na ndenge musique ebetamaki baartiste comédien mpe lokola baesobe bango mpe basepelisaki population oyo bazalaki wana demande yake nyonso esalema kitoko ebongo ye mokolo numero 1 njili mwana mboka Papi Ngalema oyo bana njili balingana motema moko tango alekaki liboso population bino moko boyo kandenge nini basepelaki mpe na mbonda abetaki. C'était mes amis activités il y a candidat la biso autres soutenir l'élection présidentielle qui est le numéro 20 Fachi Beton qui honoré Bokondiamboka qui est Fachi Beton et honoré le secrétaire général du parti, je cite Augustin Kabouya Mabouté, parce qu'il est dans mon comité gestionnaire parti. Ah oui, il faut que so kinjili vraiment badimi appel na yo ba eseke ba yebi ba qualité ba compétence ya beaucoup mettre na bango et surtout que vision na yo ezalaka ko soutenir mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo denge ka bozali komona en tout cas bon dimelanga ke misala kitoko oyo mwana mboka Papi Ngalema za ko sala po ayena esprit ya ko changer image ya njili na misala kitoko oyo binomo bo tikoyoka awa biso pe mbonda ekolo to ebisi bino ke boyebake sal esanzi basu pe bakani ke il faut kaka Sainte Thérèse avant ma campagne estila. Ah oui, boyebake ba autorité ndenge njili bayaki ko représenter na ba misusu bautaki na 4 coins ya changu de manière que activité o eleka kitoko lokola Bourgmestre Masina na interfédéral ya IDPS changu azaki président de manière que nyonso esalema kitoko biloko kitoko boye mutako sabino te il faut osalaka Papi Ngalema le premier Bourgmestre ya commune njili oyo atosala makambo ya kamwa na vision ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo yango biso Flavien Kouy Missouri, Ozali, candidat député national numéro 147 ya Tchangoupe, candidat député provincial numéro 24 ya Massina Bondi Melangake, à Sassaki base de Massina avec impact idéologie pour vraiment un vrai leader. Samuel Bouquet, Azale Koula, la côte Mbonda, école au magazine d'actualité. Vraiment, merci la Ndenge Boye. Boye bien na mokolo le 20 décembre. Toko kende na ba urne. Wana toko kende. Toeba ko voter. Tozana numéro 20. Numéro 20. Fachi Beton. 20 Fachi Beton. Fachi. Beton Beton. Fachi. Beton Beton. Merci beaucoup. Et puis, la nationale toko voter. 147 après pour la bana machine à Bogoba qui s'allie sous pour voter numéro 24. Ok, so quand tu as qui ça na 24 communes. Oui, Kezali numéro ya Matembela Simandako. Papa tout réseau. Na yango biso bana Flavien Kouy to banga mbula te. Poto ebi ete mbula ezali bénédiction. Et c'est mon moto oyo abebisaki carte na ye. Toko kende na ba commune pour la kozwa carte. Parce que to voter oyo abiso candidat 147 24. Tokane hein? Eza bongo popo. Moto ako sabinote. Opona bipona pona te. Opona oyo abino movanda kana ye. Matembela simandako. Ata moi, ata butu, oza komona ye. Matembela simandako. Bo bakisalinga komo mususu bozobenga. Denis Kadima président Seni ambaki délégation SADC elekala ndengeni. Ndeko ya Congo bondi melangai ke délégation moko ya SADC bazalaki epa ya mwana mboka Denis Kadima président Seni na cadre
ya koyeba ndenge nini masolo ya baélection ezali kotambola awa na kati ya République démocratique du Congo et surtout ke esikali mokolo mike. Nous avons été heureux d'apprendre qu'il y a eu beaucoup de changements dans le cadre juridique, l'inclusivité au sujet de la liste des partis et également la publication des résultats sur le site internet à partir des bureaux de vote pour se rassurer qu'il y a plus de transparence dans le résultat final qui sera publié. La CENI nous a également informé de certaines dispositions logistiques qui sont mises en place pour se rassurer que les élections auront bel et bien lieu ce 20 décembre. Boni melangaike, souci la bango ezaka semoko, transparence ezala, na ba résultat final ponyoso eleka kitoko yango bisope. Betisika Kambonda. Masoya comme journaliste professionnel ya koyeba pe ko simba caméra kitoko to pe ko sala montage vidéo na ndenge moka malonga en tout cas et fukoma kitoko grâce ya centre de formation média indépendant pe se former parce que les vraiment ba professionnel média ba to pe sa ba formation là. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Analyste politique et coordonnateur ya émission Tosembola Mboka Samuel Bouker asali analyse qui par rapport au processus électoral pe alobeli ebele ba candidat au ba pesi ba candidature en tout cas les assomments tous en image. En 2006, je pesa ki biso polo, je pesa ki biso chapeau, je pesa ki biso ba 5000 francs. To monaki et memaki l'autre côté na kati ya nzungu ya ba Kongomani. Na 2011, je pesa ki biso polo, ba yo pesa biso chapeau, ba pesa biso maputa na misolo ba 5000 francs comme d'habitude. Échange qui via ba Kongomani té. To en 2018, mêmement. Yango moni cette fois-ci en 2023. Ba yike ba telemi lokola moto moko ngana ko lobela siku mingi mingi mabetali élection à niveau ya Kinshasa cette fois-ci vote à la vote moko sanction toyeba nani oyoyo tokopesa force tokopesa ba voix na biso po azala défenseur valable ya ba Kongomani tokota na makabetali ba spectacle ya ba politique te mais na ndenge makambo zali ko kendeli mokonza mboka beti seta lobby rajeunissement ya classe politique c'est-à-dire ba yike ba jeune il faut pas compter na ba institution ya mboka na kosenga na jeunesse congolaise na kosenga na jeunesse kinoise na kosenga jeunesse mobimba ya Kinshasa bo voter utile voter à la vote moko sanction. Vous votez pour la polote, vous votez pour la chemise, vous votez pour la maputa, vous votez avec conscience. Parce que ce que peut si moto, voit na yo likolo ya 5000 francs, c'est-à-dire à cause ba yo sous pendant 5 ans, neko beta pour la circonscription ya Tchango. Tous un numéro 334. 334. Bokende, pour voter binonio surtout, moi Namboka, honorable Mbakata Poutou Freddy. Papa Mobokoli, bomoni ba action na yenyo so asali durant na Tchangwa. Misala na elumbi so la kitoko na niveau ya Tchango parce que ba mama oyo bazaki na mikakatano ya koteka bangwana bazaki ba bénéficiaire. Bobi ke moi Namboka Flavien Kwini Sourou azalaki député provincial ya Kinshasa
ayaki kokoma ministre provincial il y a énergie, il y a pêche et élevage. Depuis azala ministre, révocation te, suspension te, batika la paix, ko interpeller était atteint l'assemblée provinciale, c'est-à-dire si le loba boko na ezali pembe. On a zolo baboué, ezali nous sommes journalistes d'investigation. Ce qui m'a bezala qui to les canaba itandouité pour dénoncer ma bewana pour sanctionner bango. Karikati ya mokolelo le VG6e ba koko tiri et le mona écrit matetani pour proposer le bisou. Ndeko na ngai moto akosa yo te ba mapango mingi tokotaka okomona papa lopango na mama lopango ba mesana na bango kobunda neti kaka bozomona iso oyo somo moto akosa bino te mama bidenda na papa lopango ya bango libala ya bango ebonga kaka na bitumba epesaka somo soni pe mawa mboka eningani eyindi entre papa lopango na mama bidenda libala oyo somo kaka ndenge boyoki eza koinda na ndenge mabe yoka population pe kuna ndenge bazo kobelela eyinda oyo libala nini soni te boye bitumba na miso ya bato esali mabe pasi intervention ekoti kasi yoka ba injure pesi tikala bomae zoba ya mwasi eloko oyo lokuta na balabala kende ndenge na bino epalanga lisusu te zoba ya mwasi tia mobali ya chanana ayoka kata soni te nakokende batanga mibali batanga pe yo tia esali soni bato bakamwe ba injure leki ya tro yoka population lobi wana bamona lisusu tala bazotambola à l'aise yoka bakommentaire ya batu libala oyo tokanisaki bakokabwana mokili kasi basila soni bozoleka pe na miso ya bato bino penza population ekamwe surtout mingi bato ya quartier po bayebi façon mama bidenda na papa lopango babundaki en tout cas pele ba injure wana esengele kaka bakabwana mais le petit mikendo depa epe koko siri bino moko boyoka vetiri donc ipona mokili ebongoki kaka bakabwana le vieux tiri pe na ngambo na ye lokola azaka vie sage bino moko boka ndenge azoloba libala nyonso babongisaka kasi bazalaka nde na dignité koswanaka mpe kobundaka na miso ya bato te yoka soniko esali pasi mpe mawa toyebi ke kosala kobunda ezalaka yango me na bamaka ba injure boye atuka bakouple mingi boye bakobongisa baezalela bino surtout bamama mapango na papa mapango atuka libosa balokataire bobundaka te bozala na dignité mpo eza kosala soni tala komportema ya mama bidenda na papa lopango epesi soni mpe mawa yango topesika conseil ya botika bakama bunda misa batutaka soni makasi tala ndenge tosilisi édition ya biso ya mokwalelo oyo tolakisaki yango avec un partenaire idéologique nga mwana mboka alali na présentaki yango mais tokosisa yango boye te sa pour autant tolakisa bino ndenge nini sommaire ezalaki boyebaki tosololaki ndenge nini mwana mboka Moïse Katumbi Tshapwe asuspendre bakampagne na ye suite ya baincident oyo esalamaki na mwanda mpe tobetela bino masolo ndenge nini bayambaki mwana mboka Félix Tshisekedi kuna na Mbuji Mai mpe tolakisa bino lisusu ndenge nini lancement ya campagne ya mwana mboka Félix Tshisekedi esalamaki kitoko na commune Angile avec les bourgmestres les plus compétents mwana mboka Papi Mbumba Ngalema en tout cas tokomi suka édition mokolo aussi ba caméra zaki bongo mwana mboka Yves Mbumba iko assister biso kitoko pe na mwana mboka Vissol Vanza réalisation pe montage ya mwana mboka écrit de matata édition Samuel Boukerian à l'aide de la présentation merci dédicace spéciale de maman Sandrine Adewa pe na moko l'avocat le plus compétent mwana mboka Delors Mukende en tout cas beaucoup continuer à s'abonner massivement la chaîne de l'émission Mona école officielle pe la so ba produit na minute sango na ba primo ko aborder ba porte ça ba chaîne partenaire et belé mais boyebaki différence ezali entre biso bango biso ezali nini information basée na actualité bango nde ba publicité mais biso to sanga musala moko de manière que basonga kitoko ekomela bino donc la prochaine maso koleso azongiti Je m'appelle Faya Chimungu Kambamba, le maître des fées. Je vous demande de voter pour notre papa Instino Kambamba Papa Changou, numéro 227. Et de voter pour notre maman, Maman Kavini
Merci. Honorable Estino Kabamba Mwana Changu Fondation Les Rebâtisseurs Les samouraïs du Changmaya Changu Estino Kabamba numéro 227 Mama Bana Chang Bopusana Changu Bakosa Kango Candidat Zakakamo Estino Kabamba Papa Chang Les samouraïs du changement Ayeli Biso Opération Se retourne à Kata Mokali Maboulonio Sokananie Bana Changu to voter honorable Estino Kabamba na numéro 227 Tobeti maboko bon Estino Kabamba Tobeti maboko bon Estino Kabamba Tobeti milolo bon Estino Kabamba Honorable Eli Okese Mokali ekomi bopeto Bana Changu basebeli makasi Susi ya Estino Kabamba Mkura ebonga na Changu Insécurité sila na Changu Bana batanga malamu Honorable Estino Numéro 227 Masina Nanjili Kimbateke Lukukote yo Sele maluku bapone kaka Estino Kabamba Excellence Tony Mwamba Kazadi Les gardiens de la gratuité Vraiment na Lukunga Ingénieur Michel Kasongo Changu Bakosa Kango Candidat Zakakamo Estino Kabamba Bana Changu Balingi Bana Changu Balobi Estino Kabamba Estino Kabamba Madame Calvini Onyumbe Mama Kimbanteke Motema ya Papa Changu Estino Kabamba Mwana Changu Nengo Sonaki Bana ya Bopale Bagupela Maboti Nengo Sonaki Bama ya Bebe Bagupela Mibali Nengo Sonaka Bama na maternité honorable Estino Kabamba Mwana Changu Ya solo Samouraï du changement Honorable Estino Kabamba Honorable Estino Kabamba Bemana Changu Numéro 227 Honorable Roger Mikanda Mazo Yabana Monga Fula Misusu bayaka bakosaka biso mpe bakenda Misusu bayaka bapesa po promese bakosaka biso mpe bakenda Honorable Estino Kabamba Mwana Changu oya biso asaleli biso Les rebâtisseurs des Osunga Bajeni Formation professionnelle les autres Mana Fondation Les rebâtisseurs Yabiso Coupe Kouti informatique maçonnerie Auto-école Bachova Bayekola Debi Tuka Motema malamu na yo Motema malamu na yo Estino Kabamba Bana Changu baboni Bana Changu babuvote Bana Changu balindi Numéro combien Estino Kabamba na biso Numéro combien Mama Calvino Nyumbe Numéro 144 Députation provinciale Mama Kimateke Tovote Bana Changu baboni Bana Changu baboni Estino Kabamba na biso Bana Changu baboni Biso na Changu tovote Numéro combien Ingénieur Michel La solution numérique Maître Tony Mwamba Les mentors de l'honorable Estino Kabamba Yoza mwana ba mama merci nzamba pambulo kende liboso misala biso kende liboso tokotika wato zwana katina ti